congodialogue.com. www.congomasolo congokosolola.com. kitoko Bobby Ronaldinho le King is back. Bolandaka mingi Congo Dialogue Francine Ngembe mission na www.congodialogue. Mama Sikadi nzete za lango ya kala me makasa nde ya sika. congodialogue.com. congodialogue.com. Mbote balandi ya www.congodialogue.com. Vraiment tous en esengo mingi poto ebike boko yamba biso bisusu une fois na banda puna bino. Vraiment nde to ebisaki bino que non émission à qui la faute eza moko émission ozali ko contribuer na ba problème ozali ko komela batu na kati ya ba vie na bango ozali ya couple to pe ya ba relation bato babandi ko lingana sika po ba ko kende bongo na kati ya mariage. Mais lelo to ebisa bino que non to ko lobela sujet moko ozali bongo relation amoureuse. Comment bato bakutanaka e bandaka ndengini ezalaka to pe bato o balingi babalana bakoki kokutana wapi na yango tobaki te tokosola isusu lelo na bandeko oyo toyamba bango na kati ya plateau na biso po tosola na bino sujet wana oyebisa bino ke no toza na deux invités sur plateau na biso oyo tokosola na bino na sujet na biso ezali bongo relation amoureuse. Tozali bongo na monsieur Charlie oyo azali bongo chargé ya communication pe directeur exécutif ya Solis ya assistance oyo ezali kokamba mabongo awa na kati ya Kinshasa na mbongo na Gombe kuna esika ezomi bureau na bango central. Merci na madame Francine Ngembe oyo azali moko azali kosunga ite musala oyo ekende bongo liboso. Bonjour monsieur Charlie. Bonjour madame. Monsieur Charlie na sujet na biso lelo ezali bongo relation amoureuse. Okoki koyebisa biso relation amoureuse eza nini? Relation amoureuse ezali lisanga ya bato mibale ya sexe opposé oyo bazo sangana pona likamo moko to bengi bolingo. Ndenge oyebisi biso sexe opposé bike bato misusu so bisi bango no relation amoureuse pona ye azomona ngo kaka en général parce que lelo biso tozolobela po biso tozobeta sete na oyo ezali sexe opposé mais mingi misusu pe bazali omona mwasi to mobali na mobali osomona ngo to poso yoka yango. Oui, en fait on ezali makambo oyo mokili ezo évoluer pe na makambo nango. Mais topesi définition na pesi définition d'une manière générale initiale ndenge au départ et tangamaki selon mokili ndenge salamaki. Mais bato bazo évoluer mambo ezo évoluer et ça dit que mambo lobi nanga aujourd'hui tout le monde appelle relation amoureuse entre bato sexe mo pe eza normal et oh toujours vivre eza normal eza réel. Merci beaucoup. Monsieur Songanzila, na ebité so ko za likanisi par rapport ya oh monsieur Charlie Autiko yebisa biso. Oui, donc je pas trop ajouter parce que ndeko déjà Autiko Kolobao est très important. Donc, quand on parle déjà d'une relation amoureuse, ça dit tout le monde, moi si, na mobali, bakutani, babetili solo na bango bolingo, bayukani, babandi makam na bango, et il y a de certaines aussi réalités où mokilezo na makam nango. Moi si na moi si pe, bakoma balele, ba jona jope, bakoma ba ndenge tout le monde na makam ndenge zokende voilà. Vraiment, te repesa merci na mete Gaëtan Bemba Mbanza o azabongo na Vitry sur scène kuna na Paris ya lobby azana pona ko soutenir émission Opo et Kende Liboso parce que aza vraiment responsable mbote mingi na yo. Mais monsieur Songanzila na ebité okoki ko biso ba relation amoureuse et ko bandela wapi topé ko sala melana ndenge ni. Oui, bon, relation amoureuse ezana droit moko oyo yebani ki e bandara place boité. Relation amoureuse eko banda pika lwa nde toza na salon de coiffure ya madame Lydia Boye na référendo awa référendo do ye katsa suki omoni pe tantine moko pe boye aye pe tamsuko bongisa pe suki okufi bo bandi bo pesani ba numéro tamsu pe bando kutana musu pe boko kutana na ba église bo sambela esika moko na ser musu pe na musala lokwa na Solisia ba ser moko na tonton moko pe bakutana balingana donc tamsu pe na boulot neti na RTJ donc partout donc izaka na endroit moko spécifique te que wana ka nde balingana to ko to balingana te donc en tout cas c'est partout même na transport pe boko lingana bino. Vraiment na ebité soki monsieur Charlie okoki koyebisa biso siko batumi balendenge monsieur Songanzila uti koyebisa biso ke noso bakutani na kati ya relation abiko kukutana en place nyonso na wenze na église partout relation amoureuse koyiko banda mais po na yo siko relation na soki ebandi ndenge ni muto koyiko entretenir po eba kokende mwa musika. Bon, en fait, na lingaki na paraphraser loronde kwa uti koloba pona koloba ete c'est vrai pona avant de répondre à tout na yo c'est vrai.
relation amoureuse eza na esika moko te oyo ndeko auti koloba oyo eza prédéfini esengeli kaka esalama wana parce que ngai moko mpe na kobeta exemple na ngai mwasi na bala ayaka kosomba ne telefone na shop ya Volcom nazali kogérer mais nsima kosomba telefone na ye libala leo natia na ndako c'est pour dire que koloba kaka ete ndeko mama alobi eza réel relation amoureuse ekobanda na partout na matanga na église ndeko alobi na mosala na bis mais esengeli si tobeta se te eloko moko eke mwana mwasi mingi na mwasi ezaka malamu te mingi akende koluka nde libala esengeli libala nde luka ye pourquoi parce que yango tomona napesa momo terre à terre na matanga lelo ekoma moto aye na matanga lokola ye koluka nde mibali omona na bilatela ekomi mingi ekomi kogena bato respect ya mort eza te mais yango tozoloba awa ete ekosenga na mutu normalement ntango azotambola libala ekokuta ye partout to relation amoureuse ekokobotama partout mais ye na mutu na ye atie yango te kakalcule yango te ye akozala surpris ke mutu na intéressé ye mpona nini parce que soki mwasi akomaka beaucoup plus désirable na ntango oyo ayebi te ke soki aza préparé nde ndeko toloba awa tofai na salon awa ya mama Lidi toye awa bo soki mwasi ayaki na ka mpo papa alinga ye moni soki aye na ide wana déjà omona ke akosala batiti mosusu oyo eta mosusu esengelaki te mais omoni te ke mutu soki azeli par exemple nde obike mwasi fo azela libala eya koluki na place ya luka libala omo te mutu so akomi mpe na posa eloko wana nde akozwa yango mpe osere par rapport azela kaka ti yango eyaka yango oyo tozoloba boye en fait normalement soki tozobetela relation amoureuse libala ezodépendre d'abord na relation amoureuse mo songolo soki relation amoureuse eza toki na libala mbamo yango mpe tokutana mobele tozoloba des problèmes. Normalement, un bon mariage doit d'abord être assis par un amour sincère. Ok? Donc, ce qui déjà au départ, la relation amoureuse, on les a sérieux, attends, tu as le bal au bima. Il y a un camoisa. Donc, bon, malgré ça, tu as une relation amoureuse. Il y a un moment. Bon, tozolo bela relation amoureuse parce que tu ebi que non po batumi baleba koma ko vendre sika moko babanda toujours na kolingana bakutani balingani oyo asepetant bakomona ke ndenge bazotambola nde ekokani bango mibale nde na moment nde bayiba kokoma bongo na likambo etali bongo libala na ebi te likanisi na yo monsieur Songanzila soki ezane na par rapport au monsieur Charles Autikolo. Oui, bon moi muke correctif na onde kwa lobi omoni koloba ke ekosenga kaka mwasi azela libala hein wana on dirait nga na ondimante na partager avis wana te na ndenge mabe te parce que mwasi azape mutuka lokwa biso hein donc aza tozaka ndenge moko makila moko nyonso baposa par contre mwasi tamso aza baposa bele oleka mibali wana peut-être bato basala mo médecine bakoyebisa biso donc ce qui peut moi c'est sentir amoureuse ya mutu moko boye pourquoi pas manifester ngote ngwa mina talaka nga na osepila nango yo mona ngo te kaza moins sérieux ko banga ko bala ete non yo dépend na maturité mutu aza nango parce que bolingo d'abord ils ont problème à deux personnes ceux qui mutu aye neti kabo na lati bien te tantine moko boto tonton moko aye tinga te tonton kanga tirette na yo eza bien te est-ce que na mona ngo mabe mais ya mona ki aboyi ke batu musu ba ko remarquer ta musu ba c'est pareil moi si pe ACP la lobby tonton Charlie a lati bien n'approcher ali azape mobile nanga où est le mal donc on a oyo ekoki nango kosalama na côté wana on dirait ndeko ngana partager avis wana te donc c'est normal moi si pe alinga yemoko a devancer pe mobile vraiment ndenge monsieur Songanzila lobi yepa na eza nango normal moi ça ko cacher ba sentiment na été par rapport à ça déjà prête pour un mariage mais atali kaka ke no mutu ngo nazo zela banani ngati lokona mono occasion tikanga mo pena fungwa mananga po quand même eza ngande mutu nazo luka pena kota place wana na ebité soki lobi bon idée nanga tana ba ke Moussa Zalibala eza beaucoup plus na idée mo beaucoup plus approfondie mais bon là n'est pas trop le débat et là au monde de lobby est important. Et c'est vrai, parce que ils dépendent du contexte de Bazali. Est-ce que y a un lobby à Bissuri Moutaza et dépend de la maturité à Moutou. Net na Congo awa suri moi ça bani mobali bon mon local moi Simon Boé moins sérieux ça légère mais par contre là on est lobby c'est important bon nous a réciprocité ndenge ozo ressenti muninga pas ko ressentir yango akoyepe ko banda yo ne peut monde appeler que ako aussi ngo pe bo salamu omoni mais biso na jeune na biso suri moi ça bino ça mu moi ça na bula za moins sérieux non eza posa o euti pa na parce que là on est lobby important na ko na me ko fungola ngo to vana na bakatio mona jeune fille mo wakaka na yo makwa ko approcher te l'autre boss na rani les sentiments sont passagers et botama pa mbali to ko mo te pa moi aussi
soki botami mpa na yo nde aborde mwasi mais soki soki botami mpa mwasi esengi mpa banda yo non mais soki aboyi kobanda abombi yango tomona mini bakartier na biso mona jeune fille moko alingaka garçon moko tonton moko asepela na ye makokoja koloba te mokolo garçon na alingani mwasi mosusu viene akosa azuwa oboya mwa mobali naza mwese ya banda na ngai ya nyosaka na biso bolingana te or azalaki na sentiment mais abwaka koloba par manque ya ouverture d'esprit akangaki mpo azomona ti bamoni mo sérieuse manque évolution d'esprit apart de mobali oyo mobali naki mpa mosusu akomi problème lelo ndeko lobi eza important c'est-à-dire que ezo dépend na maturité ya motu na motu aza asidi oyo aza mature ata mwasi abandi yango nango normal et dépend na sentiment na yo na goût na ye soki ça vaut le coup c'est pas mauvais. Vraiment Paul Njoba kuna na kati ya Glasgow grand frère propre oyo tobaka bongo cerveau na ye eza okoya basavant parce que mayele eleki yo mingi mbote mingi na yo parce que ozo koencourage nga toujours nakende liboso na émission oyo ezali bongo aki la faute bon nayebi te monsieur Charlie yo oza déjà na pete na mosapi okoki na koexplike biso ndenge nini esengeli komemela relation mpo boyo bakokóma bongo ntina kati ya mariage. Bon déjà nalobaka na bato boye on n'est pas ensemble pour se marier bolingo mariage ezala lokola yango te tina mne bolingana parce qu'on peut avoir aussi des couples au baba na bon te balingana en état seulement ensemble mais basé heureux. C'est ça le problème, c'est à dire que relation amoureuse tout tant bolingani par rapport à un projet beaucoup vous êtes ensemble parce que vous vous sentez bien tout le monde relation mususu bazaka bien na libana bana ba esimba sute ko ma mususu yango na lobaka pona ko entretenir relation ya bien ezo dépendre na mutu za ye et peut dépendre na ba principe ya mutu na mutu parce que bolingo en soi généralement ils ont un remède moté oyo ils ont un notice mo oyo ils divorcé les athées ils ont dépendre cause après que yo pon linga madame chic pour se dire yo ça pour linga ya vendre na à l'aise yango to ça pas maman lidi ils ont dépendre na mutu mais le plus important dans la relation amoureuse pour que neti musika il faut d'abord qu'il y ait une entente boyo kana non compréhension est beaucoup plus mingi et puis bolingo le kamingi to linga na te par sentiment to linga na te par complaisance lokola ndeko aza na chéri na ye mo ya kitoko ngapa na moni lokola mosa pembe sima pa ngapa na mosa pembe te tolinga na te par pitié lokola mwana mosa na kufala baboti asala ngama watikana zoeka te tolinga na te par récompense ozako tango ozako souffrir okemba na vie mosa na baza ba moyen afutela au classe pona remercier tikana bala ekaka te tolinga na parce que mutu oyo to vane ni na bala epo azo mete ko bana na ye po li bala eza masekite eza likama jour monte eza toute une vie ya mi tuzo mona ba jeune tuzo bana et soki note de vie ana kichasa mona ke bato ba ni belé mais bakaboni pe ebelé vraiment nayebi te mais c'est songanzila soyo ko bakisa moi likanisi mukina par rapport na o monsieur Charlie auti ko yebisa biso. Oui, c'est tout à fait normal na ndenge ezokende mais omonika ka ba réalité bolingo surtout neti thème na biso ya lelo relation amoureuse ezwana ba makambo ebele c'est-à-dire ce qui tolandi bien la définition nango ka neto no loba batu mibale bakutani bo basangani tu vas comprendre que batu wana babota misika moko te tamsu bakola quartier moko te tamsu pe na mboka moko te mutu tamsu ngana na botami na province la fille a botami na kini réalité akoli tamsu et pas na bango na Montfleury nga na yebi na ngate musu ngana koli na yeta musu pe na kina na bando vanda na Kimbanseke bande ko nga kuna na pesa bambote cela ne veut pas dire qu'il y a une différence biso tuzoa bana Congo eza kuna donc biso tuzoa esika moko mais différence ezoya wapi na oyo mutu na mutu azo concevoir na oyo mutu azomona vis-à-vis de l'autre parce que ata pasteur soki alingi mwasi azaka pe kaka na posa ke a se retrouver na oyo azoluka to na oyo azaki ko envisager quand elle aimait la fille ezala même ma sœur tango pe alingi tonton X azaka pe toujours na posa ya ko retrouver oyo azoluka na somi téléphone tam sopo na ba application moko boye ke so na somi téléphone wana pe na monika ke donc eza nango pe na ba application kana olukela te ben je crois pas que na ovanda so nango c'est pas possible que na soldat au soldango na changer nanga mususu donc voilà donc eza na contexte wana donc sur ce point là na bandeko bazota biso je pense que toza beaucoup plus tozo décortiquer to yeba comment est-ce que ba makamona ndenge échanger peut-être ndenge ya kokoma neti tonton moko ayebi oza nano balité le quoi nga na célibataire toi ndenge moko te na tonton Charlie quoi ye aza déjà ye a clôturera déjà ye pena ba certes batala biso ye aza vraiment peut-être que ozala ndeko moko atali bo alobi balobi mwasi pa koyiko banda na yenga pe na koyiko banda so banda koto e pa monsieur Songanzila te abanda kota monsieur Charlie te
nazolakisa bango nde babanda kote na yo mese songa nzila mpo yo mosapi eza nano polele kote obomeka te mpo kuna deja mosapi eza deja kale kote onde bomeka te omoni auti olobele o mot très important balingaka te mpona oyo ta mosusu mpona récompense mpona mawa te nalingaka garçon wana non mais oyebi ke yo balandaka o deja mingi ta mosusu eza mpe na moko deja krakaka oyo yango napesi ye ka message mpo ayeba deja il faut kozala dur donc il faut apprendre à être dur surtout un homme normal ou soit un humain, hein? Donc là je parle en général, il faut toujours savoir gérer ses pulsions. Donc mobali okoki to mwasi okoki ko se laisser te pona posa na ya nzoto et sengi mbala moko te. Non, bien que tu aimes, mais il faut en avoir principe na yo. Non, je m'approche vers la fille, mais il faut natala approche nanga ta on a poussé un peu mais qu'est-ce que je vais gagner? Donc son mon intérêt dans les awana que non en tout cas c'est une fille au hasard modèle ou à cause la lobby maman et banananga pourquoi pas mais ceux qui déjà qui na moni kaza mutu moko boy kaka net on dirait que si manango te po ngap na o mela raté j'arrête okatimba la moko na kata bongo tala ka musala to sa musala batuté donc ego sepela ke batu nyonso o to sa la bango musala ba perdre ngap pour mutu moko non même pas. Merci beaucoup. Bozo ko bana biso longo bozo ka ndenge ba invité na biso le bazo pesa biso likanisi na likambo o etali bongo relation amoureuse. Pourquoi te choisir parce que to moni ke no bato bazo yeba susu sans c'est likambo ngote donc mutu nyosa komi ko préférer na ka yepe ka ba moni na kati ya masolo ngo malgré que azane pena na makasi wana te bana mikie o mo do eye bana lisusu to meka na ko beta sete na likambo pe mutu ayeba nani nde akoyi kokota na kati ya jeu wana po eba komema bango lobi na lobi okuna esika nini na ebite soki eza na âge to eza na nini par rapport ya ko pesa mutu akoyi kosala relation amoureuse esengi âge to nini. Merci pour la parole. Bon, âge parce que nous sommes les Africains, surtout que nous sommes Congolais, tout ça appelle la constitution na biso. Mais on a biso ya mboka ninge toujours respecter ngo tout ça na ba mindelete. Et pas na biso déjà quand une femme a coquissé déjà 18 ans, elle paie. Quand un garçon se sent d'une manière officielle, d'une manière officielle, on appelle garçon 13 ans, déjà, tout garçon fille 15 ans. Moba de 17 ans, moi c'est 14. Ah, donc voilà, mais on a relation amoureuse. Il faut peut-être réfléchir. Merci beaucoup. Mais d'une manière officielle, je pense que moi c'est déjà ceux qui attendent qui déjà bien, tout garçon ceux qui attendent qui bien à l'âge de 18 ans déjà na ebi si déjà humanité azo kende na université. Ce n'est que normal abala to alinga kota na ba relation wana parce que ça va lui permettre pour na ba humanité on les a moins vraiment autant pena bien té. So il est au commun à université en tout cas tu es libre. Oyebi déjà ko kabola tan na yo. Donc tu sais qu'ils attendent, il y a des cours nanga, ils attendent, il y a des nanga moussous. Donc voilà tout ce que je peux dire na au Italie âge par rapport à la question là. Moi les canismuki monsieur Charlie na par rapport au Italie âge. Je bien clairement dit manière officielle nga autoloba parce que il ngana basaka ke kolinga mutu zangam. Eza charge au mutu ozo loba legi charge mutu legi ya batterie ça veut dire que tant olingi mona bato normalement charge ka financière té mais charge morale et commis sur yo. Alors que ceux qui sont trop jeunes, immatures, ils ont pas si au na classe, na bolingo monaka, moi na comment okimane classe, moi na comment ça maman na ko sengilité parce que âge na ena bolingo koti, bolingo leki poids. Bolingo za kilo hein, akoko gérer ngote mbala na ko ba comparer mon alingi. Omona moi na comment suka pa donc akoma sorti na quoi umeli parce que il est âge maturité on ya ko gérer relation ana. Parce que ça relation lourde à porter. Alors, il y a des gens qui ont 6 mois de classe, on suppose qu'il y a une université, la première graduate, on suppose qu'il y a un mature, à combiner. Et puis l'âge, il y a 18 à 19 ans, il y a un âge quand même, à comprendre les vignes parce que les gens qui ont facilité belé. Moi, je suis vie des années, on ne passe pas à maîtriser. Tu as besoin de bolingo, on a comme un emboyement. On a besoin de avant parce que maturité, il y a d'autres qui ont géré bien en amté. Que j'ai sous mon bal, comme double problème et ça devait compliqué. Bon, na okaki ndeko moko pe alanda kaka émission o akila fota lobaki keno bolingo etangate.
alobi ke no ba relation amoureuse wana ata moto atanga ndenge nini devant likambo moko boye akoki se perdre akomi kosala n'importe quoi nayebi te soki neti ndenge biso tolobela lelo temo ezali bongo relation amoureuse eza na genre ya bato oyo bango nde baza autorisé na des relations na to eza permis mpona moto nyonso. Non, bolingo il est donné à tout le monde. Bolingo ba même ba konji basala ngo. Bolingo ezaka na catégorie moté bato basengi basala ngo. OK? Parce que par exemple invention nza masana mukili o leki bolingo zate. C'est la meilleure invention que Dieu a faite. Mais pour mes asiko nde ya mutu na lo lenga zo kumbela ngo ndeko swanzia lo baki lo lenga ya mutu zo kumbela yango. Yango nde sika likamoza mama likamoza nde pena wana. Mutu a perdre contrôle pourquoi? Parce que mingi ezara des problèmes. Moi si ozolinga mingi alinga na mutema, pas avec la pensée, pas avec l'intelligence. Et on moi ça cause avocat, azam médecin, mais pas que mambana côté na ko soigner. Ba nanga mama na makelele. Oto mon na di ko ça parent na ya zo sonité à cause ça ngo. Mais eza moi rare na mbali po biso mbala pas motema toza pe na mutu to ça la rappel mon tu on a même sur le plan émotionnel. Moi ça beaucoup plus sentimentaliste. Omoni mais n'empêche que mbali pas péter les plombs parce que ça m'a motema. Et le wana en tout cas tout le monde a ça la marape moi papa sali dégâts moko bokoki ko raisonner en côté. Donc ça m'a motema. Lorsque le cœur domine l'esprit, c'est normal ba dégâts bongo ça. Vraiment mais c'est son anzilo webisi bisoni. Ouais, ce qui est plus fort que l'homme c'est l'amour. Kotanga ndenge lobaki que est-ce que ça na genre bato moko bakoki linga. Donc quand on parle de kotanga, c'est-à-dire ça ko cultiver ki bon moto na biso parce que pour toute la vie bien sûr on va s'aimer mais to kolia bolingote. Donc prise en charge na biso vie awa na c'est moy eza bolingote. Donc il faut tout luka ko prendre en charge mutongo wana yozolinga parce que quand tu aimes la personne, il faut t'attendre que ezana batu moko pe boy bavanda quelque part to yoba place bavanda te. Et quand vous êtes maintenant unis, batu wana barobima. Ce sont les enfants ba fruit oyo ba oya. Maintenant ce que banana ba opeton ba oya ba ndote ba ngoka bolingo nde ba bandolia ba okola nango. Non, il faut koluka ko cultiver ki bomoto na yo par là et ko pesa yo makasi ya koluka mbongo okoma stable na vie pour que molonga mi na yo azala bien to conjointe na yo azala siko na ba condition moko pe bien bosa bolingo na bino na ndenga bien mais ndenge tozoloba awa par exemple mutu oyo lingi otia ye na kati ya ndako ezo dépendre na ngona place o bokutani na été to na niveau na été to na eloko moko te donc soki ka boyoka na bino mbale aza na ye niveau par rapport à peut-être que ndenge bato mosusu baka mwasi ifo kotanga nde tokuti bakeno bolingo ifo kotala motu nini akoki kolinga azala motu atanga to nini te. Par exemple yo ndelo par exemple bile le temps linga de mais c'est son andia na zu décision il faut na bala mwasi ya ndenge nini il faut azala na niveau nini ou bien te na kutana mwasi ngangi na bala il faut kokutana na ye kaka na place moko eza digne to partout ko kokutana mais tant boyoka na biloka nde boko sakeno bofandi esika moko tokutana pe na bao pe tokutana bao na baeglise mais lelo pe tozala pe te bamsu pe tokutana biso pe na ba école pe mwana mayele abuma pe liboso na mais lelo tozala na biso pe te ntango mosusu pe mutu mosusu na komona ke atanga te nga moko na zuye pe na façonné na bandenge na nga pe akomi marque déposée na nga donc bolingo eza nango na eloko moko te boye non d'ailleurs nga na loba boye tostomi kosaka ezala likambo ya âge ezala likambo ya niveau ezala likambo ya mode de vie na bolingo en tout cas biloko wana ça n'a rien à voir hein ozo comprendre parce que bolingo et tout akande na motema donc eza libanda te po bakoki botolo nyonso yo za nango mais eza na kati te nde yango mona mutu soki tamusa za place bato baza aboyi moi so na boyi na ngai akende na ye mais tango bato tu ba okende atikali moko oyo kokomela ye kaka ye moko na conscience nende baye donc voilà donc eza eloko moko bablaga nango te parce que eza ekomisaka ata oza magistrat osambaka mpona bato mais na dossier na yo moko okokino te oza docteur ozosoigne moto mpena moto alinga kufa boye bolingo yango mpena balingi baboya yo okoki te kosala ta opération moko te mpo bolingo no retrouver vie donc ce qui est plus fort que nous c'est l'amour donc il faut toujours tirer attention surtout de la personne que vous voulez approcher na vie na yo c'est parce que eza pona toute la vie un nom bon soki ezali nango peut-être pona komeka ndenge ezala kaka moi balle match d'entraînement oui mais pona bolingo biso tolo yo ko zo balle d'entraînement mais ninga wana ya zo zo na sens wana te
sikoyo eza na ndenge moko ifo komemela bolingo mpo moto acomprendre ke no oyo tokosuka na nzela to oyo tokokende nango mosika nde obi peut-être ndenge outi kobana ke no peut-être ozwi noka bon bitela nakendaka nango kana na tanda naluka sikoyo oyo nakovandela na ye mais ta mosusu moninga oyo oki envers ye wana ye aza na likanisi wana te siko ndeni okoki kovivre na ye mpo un jour oblesse te to mpe ayoka pasi te ata bokabwani okoki kozwa sikoyo oyo omoni ke no yo nde bokokofana na ye esika moko nakopesa exemple ndeko na kaka ndenge omoni wana aza na lopete toyebi ke mama aza na palais tantine moko boye azolinga ye bon tozala clair yo mpena oyebi ke ser wana bako quelque soit nyonso oyo bakosala ser wana oyo azwi ye akuti ye deja aza na libende na mosapi oza sure ke bakende mosika bake mosika te kuna bakeka agia papa na mama peut-être ye moko akorépondre bakokende nayebi te mese charlis okokoyebisa biso ndenge mese songa nzila uti ezaka mpo na agia papa na mama to ekokokende su mwa mosika mpo oyo oza deja na libende ezomonana nayebi te ndo secondaire asala lobi sikoyo oyebisa nga na mari nalingi yo na otia wapi ezaka mpona aventure na omwa ndenge na nano na ngai donc na olongola waza ndako te mpona remplace yo c'est ça le problème bato omona yango mpe ce qui est pire eza nini soki par exemple par sentiment moko émotionnel seke tolingana na yo me na état marié mais oke mwasi andi bana mosa mpe zuwa soki abengo biso non cho la maison enfin bokolinga nde nzete oh abosaniki akutaki yo bo tout à fait donc voilà yelo alobi donc ça dit que automatiquement le soit bon déjà au départ ata alobi no nini yebe ezaka mpona aventure esuka nango kaka quelque part vraiment balandi ya www.congodialogue.com nde toyebisaka bino keno émission oyo eza mpona kopesa plus conseil na bandeko oyo baolanda biso vraiment so olingi ozokazoka na yo te otali nano liboko to olandeli vi wana oyeba soki aza ndenge nini mpo lobi yo mpe olinga balatisa yango to mpe bapesa yo vraiment lokumu oyo bapesaka baninga nyonso mais soki yo kotika na yo nzela moko boye obi te babikaka relation amoureuse donc oyi kolinga na yo na moto nyonso nakendanga te mpa moto alati ozala toujours dessus yango toyebisaka bino bolandaka mpo bozwaka baconseil oyeba esika nini okoki kotia likolo mpo yo mpe lobi o se retrouver ndenge moninga o se retrouver aza na kati ya ndako nayebi te soki mese songa nzila okoki koyebisa biso nini par rapport ya bandeko oyo bango babeta na bango sete babi bagene pardon basélibataire mutu pasa kolandela ngai nga namoni kana nazwala nga mutu na nga moko boya bala kuna surveillance ozala makasi ntango oya okende na ndako na ye kuna nga mpe nakie mwa banini na ngai est ce que bato ya bon mpenza oyo bazosala wana mpo na yo eza kaka relation to bakoti yango na kati ya baaventure mosusu. Merci à trop, coup de chapeau à Madame Francine Ngembe, grand prêtre, mère, femme d'État. Donc, ce qui est vendu c'est grâce à vous, Madame, parce que vous disposez de matériel pour le monde entier, basaoye babiso na www.congodialogue.com. Et en plus, je remercie Kulu Tunanga na Halifax, na Canada. Donc, Kulu Tunanga, Jean-Emmanuel Yaya. Kulu tu message au commerce donc na sepeli nango na ebiki na obongisa doba na toi Canada na linga bino mingi na bosanité na maïsa pembe donc dossier ezali yo nanga pena photo sur la bien maman ingénieur na peso bambota trop batutu baza pena ba côté kuna donc côté nord mobimba donc na bosani bino te mais par rapport à question na oyebi bolingo ya kombo muke bolingo meya makambo ebele na kati mais soki bato babengaka biso surtout biso ba célibataire to memanga o bazaka ba moins sérieux soki pe olandeli okomona ke bato bakomisa biso ba moins sérieux ezaka peka genre ya bato moko boye ka bango bakoma okima ka bango nde bakomisa bino ba wana pe susu parce que nga na kozala na nga naza na nga boye na sengi na nga to na tuni mutu te to naza lokola communion kaka mutu to faya kolia te to naza lokola biscuit kaka fo mutu ya bukuta te ntango mpe oye oyelinga deja nga toza otimba to na mokili te tomona mpe mwa expérience nameki mpe olinga namoni mozindongo ndenge eza epesi nga mpe mayele mbala nsima na koya su mobimba te nao mpe oya naotia lokolo naotala naotia lokolo naotala so mpe namoni sava na telemi soki namoni mpe ça ne va pas nazongi directement donc parce que réalité wana epesameli na mwasi mpe na mobali tu me diras pas que na monde entier oyo to na bato to balingaka eza kaka mibali kaka bango nde bazo décevoir basi il y a aussi de femmes oyo bazokomisa mibali même na liwa kende na poto wana okuta bamibali ebele ba AVC vu bango ekolo basi donc ça dit à 100% on dirait tokomona 80% ya bavie bakufa kuna AVC wana euti wapi kama kama bolingo tamso mwasi asali mwa de gamo au monde tamso mwasi wana babanda de tamso 25 ans 30 ans ata yumo donc baka munenyo surtout asala pona vie na e konzono to abomba pona vie na e eke nango ka bongo
donc tam su ba ye ozele moi tonton moko boye kaka aye kombre situation makambo to baby donc ba makambo na tango tozo monango nuit et jour ça nous donne aussi l'intelligence ya koyeba qui je vais approcher donc c'est par là ndo moni pe que critères ezali obligatoire té mais du moins en tant que ba humain ndenge nzamba sali biso apesi biso mo maile il faut to eba eza lo to la mukina tongo fona ba il faut na skola il faut na brosser il faut na sabo donc na otala pe qui je vais approcher ceux qui na moni muto na zo répondre na ba critères pe onga na olingela non pourquoi pas na ozala wana mais ndenge monsieur Songanzila otu ça biso que non il faut atala critères nini au moins te que non monsieur Charlie il faut pe na nous mutu atala pe mbala moko esikali na ko nyata pour ce pour bilelo na ke na meko nyata simbite mais on nyata quand même moi moké OK côté on a meko nyata na moni simbite mais on nyata quand même mais ko nyata na oyebite lo ne ko yela est-ce que mutu penza te ko pe ko zonga na nous habiter bon il faut na tala ka mbala moko esikali na ko nyata na nyata ka mbala moko pe mangambo sila en fait c'est vraiment difficile Bible c'est lui qui trouve une femme trouve le bonheur pour trouver faut chercher quand tu cherches tu vas te retrouver devant un fait ça dit il faut faire le choix. On ne peut pas choisir sur les amours encore. On choisit lorsqu'il y a deux ou plusieurs choses. En fait, la Bible voulait tout simplement dire que c'est un amutu, azana base bien à tout il y a parcours na et or pour na moko za meilleur. Donc Bible recommande. C'est-à-dire que c'est normal que mutu na ko meka. Pourquoi? Parce que même la femme autobana ndako to yebaka chaque jour, to yebaka mamonte. Bon boni to kuta na nzela. C'est normal que monsieur nzela bi ameki amoni que o azako s'attendre na kati yango te. Et peut-être étiquette à pas manakati nango boye téléphone de carte mémoire des années de périmé à continuer en tika mais lorsqu'on a moto oza ko luka pena azo ko sama ko bangambo za ko luka kama luka so ya pani wana atiki mbala mo on impose que la femme la meilleure de toutes les femmes oyokutana bon vraiment merci na ebité soki lobani na suko ko pesa na bandeko bazolanda biso bazo se retrouver na kata situation loko yo na no bali bango na babali te mais bazo ebati basani moi conseil moko muke poto comme vraiment na suka émission na biso conseil ezaka il faut toujours espérer mais babo ça peut être nous au bala raté ça c'est la réalité des choses ça magi bongo par rapport peut-être à vocation na bango par rapport peut-être ya makambo kuta na ngo choc on a mutu moko ata de côté bango le ti lobby potane olonga raté akotika une femme seule mais heureuse na ba neta so abota. Mais moi mbote mutu moko to madame bazolanda biso on appelle ça mbote mutu moko la femme la plus jolie de toutes les femmes de la terre on a ba 9e cantique de cantique au Salomon bossa comme la Bible donc madame Blassa Kaloka je l'aime beaucoup ici Kazali. Merci beaucoup monsieur Songanzila moi milobasuka moi mbote poto comme vraiment na suka bambote na ozongela susu merci à trop na monsieur Jean-Emmanuel Yaya hein kulutu donc makamuto sola ya ndenge to sola ki on essaie mabongo. Grand merci encore une fois à Christian Maputo, mais on dirait qu'à raison qu'il ne peut bien te. Donc, ce que Bongi cité, on dirait, et ça l'a bien te. On dirait courant donc au pété. Merci à trop na Yomoko, madame. Merci. Madame, merci na ningo invité biso, merci na monsieur Charlie. Ça dit merci na batutu batel biso pour bambote oyo donc au monde que biso pas problème. Merci à toi madame Francine Gembe encore une fois merci une femme capable donc bato bongo hein tant non le grand prêtre mère femme d'état naïbi donc azo mérité merci pour na union sur ça pour na biso merci na Congo dialogue tout le monde entier bande ko partout dans le monde entier tous apprendre à informer bino vous allez toujours ba fidèle na site na bino www.congo dialogue surtout une émission oyo à qui la faute bato ba Holanda biso dans nos prochaines émissions bokoyoka susu pour se retrouver merci. Merci vraiment to sepel pour te bige bokoyamba biso na banda kuna bino pe bokoyoka biso mala. Na monsieur Gaëtan donc merci à trop na yo qui déjà coulisses moko boye donc ça linga bien. Merci Gaëtan merci. Vraiment madame Francine Gembe to peso vraiment ba merci mingi pour na ba occasion aux européens biso pe merci mingi na ba responsable nyos o balandaka www.congodialogue.com to bike boza wana po na biso pe to za po na biso to meka ko sungana po ndenge to bise bino na bandel to pe na kati ya ozaki annonce na biso ke no to zolinga moi to eloko moko boye ekita po to komo mona ngwe ko renier moi mingi bolanda biso toujours na www.congodialogue.com bozala jamais de si nga chic madame na bino ba bisou ya trop to kutani mbala ya sima bye. congodialogue.com congodialogue.com